Jeune homme, il y a 28 ans, à Koufi, patron à Bomissie, la compte ya Moussala. Pour l'année, jeune homme, Oyo, il y a 28 ans, patron Oyo, Zalakana, Moisi, na Bana, Zalakana, Mikili, à Poto, Bango, Bafan, la Afrique, Yé, Azaloko, la comptable, et patron Kassi, à Bomissie, pour l'année, ni Kaka, Pona, jeune homme, Oyo, par Mégate, Ndenge, patron Afandaka, Yemoko, Nanda, en Afrique, famille, na Poto, a bosalaki document très important tango azokende kozwa yango na chambre esika azalaki en face ya chambre oyo afandaki cuisine akuti patron na ye en pleine fornication na cousin na ye moko do bana mibali patron oyo azalaka nzoka double sim lokola jeune homme oyo ya 28 ans atunaki eloko moko te patron qui a créé ba problème akangisa ye pa ba zuzi akoseli ye ayibi mbongo qui va bêtier à sa hémorragie à Koufi et pesi pasi bandeko makambu ya boye ba jeune homme o bazali ba cadre ya lobby ba okamba mboka lobby ba papa ba ozo avantage na bango pona kaka kimbongo et pesi pasi yango tokosola lelo lisolo yango awo na village moko na Congo démocratique papa moko asilisa bana na ye na kole na kindoki kasi ba jeune ya quartier ba siliki bazui papa wana ba kundiye vivant babi soki batiki ye bandeko ya quartier bakosila awa sisi bana na ye akokota na bana ya quartier batumbi ye vivant bakundi ye vivant ndingo wana banganga nyoso bazokende bango nyoso bazotanga kaka kombo ya tata oyo bomoni bavandisi ye na seboy ba jeune balobi trop c'est trop soki totiki tata oyo en tout cas biso mboka batu bakosila botala ndenge sikoyo babengisi batu tu ya mboka ba mikolo bana mike bakoko boya kotala ndenge tozali kokunda ndoki oyo a live tala sikoyo ndenge noko babwaki ye na libulu lokola saki ya fufu awa zwa sikoyo ndenge jeune oyo azobongisa ba mabele babwaki pembeni na ye wana parce que balingi avanda pena kitoko tango bakofinika ye ayoka ndenge batu misusu tango bakufaka ndenge bayokaka mama oyo leli grande sœur ya ministre information Patrick Mouya ya abotoli bango lupango to pe asombi lupango na bango illégalement azata na mikanda te ba dégraper bango mama oyo leli tolali kana tango to mona baye babwaki biso biloko libanda nani grande sœur ya Patrick Mouya ya mama Mbombo kone mama Mbombo asombi lupango illégalement illégalement elle n'a pas de document azata la document mokote akela parquet kuna basololi na bakambia parquet afuti bango mbongo baya babwaki biso biloko libanda. Le racisme bat son record dans le monde entier. Partout, Batou Baye Gombona le la peau noire, et ça dit pour moko inutile, mes chers parents, naïf Sarabino chaque fois, Sarabana Bino doivent être fiers. Il y a la peau noire parce que la peau noire est la meilleure peau, n'a pas peau noire surtout. D'ailleurs, le grand qui ont vécu dans ce monde, le grand oh basalama kam na monde oyo basala ki bongo Batou Mouine. Exemple à suivre, Landa. Moussa, un Africain. Le plus grand musicien pop était Michael Jackson. La plus grande chanteuse de jazz était la célèbre Aretha Franklin. Est-ce que vous savez que la démocratie est bongo na Athènes, na Grèce, yangonde, ba décider toute l'Europe occidentale, ba zoua exemple la démocratie wana mutu na mutu appliquer ngo selo ba norme ya pays na Europe yango evanda ndengo wana ezalite que démocratie ba sala la kango bango nyos tout identité pays na pays ezo exemple la démocratie et ça na ndengo na kasi pona nini na Afrique ba linga ko imposer biso démocratie o ya bango topé constitution la conscience ya mboka na bango ezalaka na ndenge ya ko évoluer biso na Afrique ba linga ko imposer biso presque constitution moko biso na africain ndenge nini premier ministre ya Burkina Faso a expliqué à Abi c'est fini cette fois-ci d'ailleurs on doit se conformer na constitution africaine en général mingi ya Burkina Faso population de il faut akoma a expliquer ndenge nini mboka ekotambola exemple à suivre hein? La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré a été finalisée par Edmond Jouve, un professeur français. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Comment voulez-vous que ça marche? Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir
pour écrire une constitution totalement détachée du format français qui nous a été importé. Papa, maman, yaya, pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en beauté, l'Église Famille Internationale de Réconciliation organise une grande journée de louanges à l'agneau. Journée de louanges à l'agneau. Ne ratez pas, c'est dimanche 31 mars à partir des 13h avec le révérend Joe Lando. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous invitons à prendre part à la grande journée de louange à l'agneau que nous organisons ce dimanche 31 mars 2024 à partir de 13h30 à l'adresse suivante, numéro 50 Kenmare Road, Kona Francis Street, Yeoville, à Johannesburg, en face de l'agence La Grâce, Église Famille Internationale de Réconciliation. La voix de votre serviteur, le révérend Jolando. Que Dieu vous bénisse. Yaya, mama, papa, yo obinaka wapi, louange na yo, osalaka yango wapi, biso, toko sala louange à l'agneau, dimanche le 31 mars oyo, kozanga te na Yeoville, Berea, Ilbro, Bezvale, Santone, partout, to kutana, na Kenmare, en face ya église ya pasteur Kipa, to pupola, to maputulu eko mata, makala eko tikala, e bongo pona mabi, pona louange à l'agneau, ba invité, ba musicien ba kozala ya ndenge na ndenge. Sœur Mami Fampa, Sœur Donna, Frère Richard, Trésor, Bernard, Cédric, Frère Remède, na Edo, bango nyonso ba kozala pe misus obo tangi kombote, ba kozala pona to kumisa, to louer Nzambe. Yaya, kozanga te. Invitation cordiale à tous. Yaya, kobanga te, pona kolia na yo, tokolia kati na nkolo. Un rafraîchissement gratuit sera offert na bande konyo suba koya pona kokumisa Nzambe o ngana kozala. Et bongo yo, ozanga na zangelele à ce dimanche. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bozo pesa na programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi to kuta na kapona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté la biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala déjà corps ya Janify et zana Kinshasa et komaki bongo na butu lelo mokolo ya mercredi ça va to zo souhaiter que ba obsèque wana et les kapena à l'amiable o eleki bongo na Paris la brine ayaki na tango na ye kotala nzoto ya mobali na ye ya Jani ayaki na bana zongi na mwana moko Likambute, alors, au etrain à la brine, à ça, là, avec les conseils personnels, à se réconcilier, la famille, à Janify, à Senga pardon, après qu'on Senga pardon, la famille, la brine, à la communauté, à Senga. Communauté congolaise nyos dans le monde entier pardon parce que à tout qui mouté maya batu alors tokolobanan siko teto lengi ba obsèque ya Janify et les kana kimia bandek o artiste merci bosi bo précédent qui déjà là o ba koyambi ko ya Jani ba obsèque wana et les kana miable bo kunda luambo en bonne et due forme n'a honneur n'y surtout l'homme est parti. Alors encore une fois de plus au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et bien à la famille biologique bien sûr, mais aussi à la famille artistique. Il y a Janify. Voilà.
Yambo toso la basolo oyo ya mwana 28 ans a Koufi likolo patron na ye abomisi po amona ki en pleine fornication na cousin ya patron yemoko et pesi pasi ba patron belé au mona kaka bazaka ba double sim tika to développer au bomoni bongo na sommaire. Merci na Michael Josh coordonnateur ya Michael Josh LC griffe ya mwana mboka et osala makambo ya kitoko. Merci na maman oba commanda qui m'a pouté na Michael Josh bazui yango en bonne et due forme. Yo personne a besoin de commander loko moko songo na Michael Josh, n'hésitez pas, il faut toujours commander na Michael Josh parce que okolata kitoko bien na moins cher. Yambo to continuer tika to informer to pe sa matondo na kombo ya Tony Massoudi, un grand mécène congolais à la Kabongo en Afrique du Sud, précisément na Durban oyo auta ki bongo ko bungisa mama na ye mama Fabienne Kitambala bakunda ki mokolo ya lobby mardi déjà, alors ba congolais ba kutala ki et pas Tony Massoudi la ko consoler, c'était bon qui très bien na impact d'idéologie a pesi ba congolais nyo surtout merci matono o ba participer ki o ba qui peut tenter les camoutiers attendre le téléphone avec quoi qui va condoléances Nabino. Alors encore une fois de plus vaut mieux tard que jamais au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet Télévision Tony Massoudi, nous te présentons nos très sincères condoléances à toi, à tes connaissances, à ta famille en général et à Nabatu Oyo ba linga qui ko partager pen wana na yo. Voilà. Tokende balamoko na village moko ya République démocratique du Congo et pas wapi ya kindoki papa oyo ndoki asilisi bana na ye na kolia et pesi batu mutema pasi bana ya quartier ba fandite ba lobi no to kotika papa oboete ya ngona bana ye kolo makambu ya brine makambu oyo leki entre la brine na ya Tchani Fay ba moni ya ngolo kola makambu ya famille oui makambu ya quatre ba famille mais tango se bimaki na misu ya batu et komaki makambu ya communauté la ngona ba ki ba délicieux qui la brine a songi pardon la famille, il faut assez paix pardon la communauté parce que ce qui communauté mobimba est tourné au dos et ça la kamala momingi tetala papa oyo aleba na naye moko tanga sikola bana naye bato ya quartier abino ndenge papa oyo aleba na naye cela veut dire que prochainement akobanda kolia bana ya quartier ba sali papa odini ba kundiye ya bomo vivant papa wana batie na libulu ba jeune ba chobuli ba kundi papa wana bino yo il faut se loka ndengo to kundi yo oyo kapé pasi oyo bato oliaka ndenge bakata bakundaka bango. Landa reportage ya bandeko na biso epesi impact na idéologie suivante. Awa na mboka batu nyonso balemba deja komona ndenge ba jeune ba papa mikolo bazali kokufa mikolo nyonso awa pe balobaki makamboyo eza clarité yango bakende komona banganga nyonso bazokende bango nyonso bazotanga kaka kombo ya tata oyo bomoni bavandisi ye na seboy ba jeune balobi trop c'est trop soki totiki tata oyo en tout cas biso mboka batu bakosila botala ndenge sikoyo babengisi batu tu ya mboka ba mikolo bana mike bakoko boya kotala ndenge tozali kokunda ndoki oyo en live tala sikoyo ndenge noko babwaki ye na libulu lokola saki ya fufu awa zwa sikoyo ndenge jeune oyo azobongisa ba mabele babwaki pembeni na ye wana parce que balingi avanda pena kitoko tango bakofinika ye ayoka ndenge batu misusu tango bakufaka ndenge bayokaka noko zwa efinikili ya mabele neti kaka nzete ya likemba awa tango basilisi kobwakela ye mabele enta bapesa ye liloba ya suka yoka ndenge papa nchoro papa ndoki oyo alobaki biso de yongite pesa mbota suka polo bana biso likamwa suka masa so lingo mabubu ata yo lobi na biso vérité to kotiko te yo kokufa kaka nana posa kufa sala posa na otu wana posa na posa na biso yandete yo tio bakoloba te wana lo bakoloba te no ocha toto bobo ma bosa la tu tala oyo eza likambu tokoki kosepela nango soki mukete tokolinga teke ye pasili sa famille tokosepela pe teke population à se faire justice eza malamu te quel que soit le problème l'état nde mutu aza na droit ya kokata makambu nyonso mais bino bokoki jamais ko se faire justice ndenge bakundi ndoki oyo en live esali mabe makasi mingi ndoki aza mutu délivrance na ba église
et koki pe kozala l'une ya ba solution mais ko kunda ye penda boy ya malamu te mboko yo izo senga pena échographie comme ça toyeba tozo souffrir na nini. Mama oyo aleli na réseaux sociaux aye kopé sa passe aye koloba bazaki na conflit parcellaire dans le pango le bango kasi ba vandi boye balamuki na tongo ba moni ba moko grande sœur ya Patrick Mouya ya ministre de communication aye aye bango le pango oyo nga na somba yango oyo sombi le pango na biso biso yebite to lo banini est-ce que grande sœur ya Patrick Mouya ya ameli batu lo pango a sombi le pango yango e pa ya nani et surtout ba ina mandat d'arrêt ba mandat c'est pas de déguerpissement oyo utaki à partir ya Mbulamatari et pas ya magistrat. Est-ce que mboka oyo il faut tozonga kaka na série ya Mobutu tonengeni série ya Mobutu zongi te la gouvernement oyo et ba diko pesa batu mutu ko soit mama oyo a expliqué à Leli alobi ba kondi ya mboka oyo bazali likolo ya Patrick ya ba kota makambo oyo pona nini tozongi na makambo Mobutu ya oyebi ngai nazali ya nazali mwana ya nazali ndeko ya awa kindeko ya kimwana ya et bandi ko sala pe la tango oyo Félix Tshisekedi et principal mama oyo a expliqué oyo eza lopango ya papa atika dossier tisikonde eza na parquet tolalika na ntango tomona baye babwaki biso biloko libanda nani grande sœur ya Patrick Mouyaya mama Mbombo kone mama Mbombo asombi lopango illégalement elle n'a pas de document azata la document moko te akie na parquet kuna basololi na bakambi ya parquet afuti bango mbongo baya babwaki biso biloko libanda sikoyo lopango oyo ezali ya papa na biso bakoyo lopango tokolala wa toza biloko eza libanda Patrick Mouyaya biso bamama tovota na bandali yana oyo likambo asali tosepe nango ata moke te ntango ya kosomba lopango illégalement mikanda aza nango te baya kobimisa biso na lopango sans document bakonzi ya mboka papa Faci papa bana tala biso likambo mama Denise oza wapi kote biso likambo lopango oyo nazoyeba na mai ya misu na pasi na motema tokola libanda na bana po tozangi mbongo leta oza wapi leta mokili oyo leta mbongo nde moto elingi ezakisi biso lopango tokola libanda na bana katela biso likambo oyo papa Faci katela biso likambo oyo Patrick Mouyaya yaya na yo nde asombi lopango illégalement papa azate mama azate biso bana bitike tokokende wapi eza pasi na motema nalobaki yango déjà na ebandela ba parents surtout ba oyo tovandi bongo na mboka ya bamindele toyebisaka bana ke peau noire on bazali nango ezali peau moko kitoko ya kosaka te couleur noire c'est la plus belle peau ya ba couleur na surtout nzambe nde asalaka motu mwindo liboso tomonaka yango lokola bana bakoma kombinegise tolakisa ba exemple ya mike typique kutu mwana soko opesi poupée ya mutu mwindu na ya mundele mwana ko préféré ya mundele po anini ono nyoso za ya mundele ndenge ni non toyeba tout ça à mesure ya ko expliquer bana ke couleur noire ezali la plus belle peau belle peau na ba peau surtout et puis ba noir yebisa ngo d'ailleurs na histoire soko tali ba grand homme nyo surtout ba o ba sala ba kambi ya mine na mokili oyo bazali ba noir landa reçu oyo tela ngobana soki bona oka français te ayoka anglais interpréter les moi la langue oyo ayoka interpréter on a fait ça pour nos enfants parce que la culture africaine en général, la peau noire doit demeurer peau noire, la plus belle peau. Soyez fiers d'être noir. Dites à vos enfants d'être fiers de la noire. Suivez reçu. Le grand musicien pop était Michael Jackson. La plus grande chanteuse de jazz était la célèbre Aretha Franklin. Le plus grand boxeur de tous les temps fut Muhammad Ali. Le plus grand et le plus riche golfeur est Tiger Woods. Le plus grand joueur de basketball est Michael Jordan. Le plus grand coureur et détenteur du seul record du monde est Usain Bolt. La plus grande joueuse de tennis féminin est Serena Williams. Le plus grand artiste de hip-hop était Tupac. Moi je le dis, c'est une fierté d'être noir. Regardez l'histoire et les hommes noirs qui ont marqué l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les gens qui ont marqué l'histoire. Like et partage si t'es d'accord.
démocratie tant qu'on va tenir sur la classe qui démocratie et là qui bongo inventé na Athènes na Grèce kasi ba pays no sur occident bazwa démocratie wana mutuna mutu akenda na ngo et pas ya mboka na atali contexte on va vivre atali culture ya mboka a créer démocratie na yemoko na ndenge ya pays na bango yango a pays Europe et évoluera ndenge wana. Chaque pays, soi-disant démocratie salaka, basala ndenge ba appliquer la démocratie na bango. Même constitution ya mboka na bango kasi pona nini na Afrique tout Afrique francophone ba lingaka ba imposer biso constitution oyo bango ba lingaka le pays local la Burkina Faso. D'ailleurs premier ministre a expliqué clairement que constitution ya liboso bazwaka ezali constitution ya Blaise Compaoré oyo utaki na la France ayi na la poche apesi bango constitution taillée na ndenge ba Burkina Bete taillé na niveau africain te mais na ndenge na bango d'ailleurs boyebi yango ce qui pose constitution ya biso ya Congo démocratique d'ailleurs so par article ina moi so paragraphe fini on avait expliqué ça to la yango awa waba les sols et les sols congolais n'appartient pas aux Congolais, quelque chose comme ça, au moins et puis ça tout soit. Donc ma belle va Congolais peut-être ça appartient pas aux Congolais. Voilà constitution à marketing. Alors tala exemple à suivre. Tous autres là au premier ministre Burkina Faso ngazoloba pour na ba Burkina Faso pour ba Burkina Faso kasi pour la Afrique mobimba. Tout fils digne d'Afrique. Ba président oh va appeler ba président vrai président africain, ba vrai africain. Bovanda, bon réfléchir. Constitution ya mboka, il faut être taillé selon population ya mboka songolo. Le coup exemple à suivre na Burkina Faso, ndenge premier ministre Oyo a expliqué. Exemple à suivre, partager et comme la constitution ya mboka, vous va comprendre comment est-ce que même nous on peut aussi changer la constitution et boya tel comme côté. Nos constitutions là, ils qui taillé, ils la constitution mindele, ba modifier moi mouké pour l'avantage da bango, c'est pas pour l'avantage des Congolais. Landa ba premier ministre Oyo a expliqué. La nouvelle constitution. Notre première constitution, celle de 1959, le premier président est venu avec ça de Paris dans sa poche. Oui. Une constitution rédigée par Michel Debré. La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré a été finalisée par Edmond Jouve, un professeur français. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Comment voulez-vous que ça marche? Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour écrire une constitution totalement détachée du format français qui nous a été importé. Nous allons lancer de grands débats. Demander au peuple à la base, comment voulez-vous être gouverné? Voulez-vous un roi? Un président? Une présidence tournante? Que voulez-vous? Ce sera au peuple de nous dire comment ils veulent être gouvernés. Mais nous ne voulons plus calquer les constitutions françaises qui sont presque les mêmes dans l'Afrique francophone. Comme j'ai eu à le dire, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Et chaque pays occidental actuel a pris exemple sur ça pour l'adapter à son contexte. Pourquoi ils ne veulent pas que nous adaptions aussi la démocratie à notre contexte? Si notre peuple dit nous voulons être gouvernés par un militaire, pourquoi nous allons le refuser? Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Non. Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Comme j'ai eu à le dire, depuis 2012 que nous sommes confrontés au terrorisme, quelle a été la contribution de la CEDEAO dans chacun de nos pays? Pourquoi elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter?
C'est une question de simple logique. Donc, il ne faut plus qu'on se laisse divertir. Ne nous laissons plus divertir. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et ce que dit la CEDEAO et ses maîtres ne nous concerne pas. Nous avons déjà, nous qui sommes ici, nous avons déjà fait une partie de notre parcours. Nous ne nous battons plus pour nous-mêmes. Nous nous battons pour la postérité. Et comme j'ai rappelé ce matin, quand le général Tchiani est venu au pouvoir, nous ne le connaissions pas. Donc on ne savait pas vers où il devait aller, où il pouvait aller. Mais il a dit une chose qui m'a marqué. Je ne peux pas répéter mot à mot. Il a dit, moi je suis déjà assez âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats maintenant. Je me bats maintenant pour mon pays. Ça, je me suis dit, voilà un homme. Ce que je voudrais vous dire, ne perdons pas de vue quelque chose. J'ai eu à dire que il y a la main de Dieu dans ce qui se passe. C'est pour vous rappeler que tôt ou tard, nous allons repartir vers Dieu. Chacun de nous va mourir. Faisons en sorte que quand nous allons mourir, nous ayons la fierté et le regard ferme devant notre Créateur. Que nous ayons la conscience d'avoir mené une vie utile. À quoi ça sert à un chef d'État d'accumuler des milliards? Nous en avons vu ici, les Mobutu, etc. Où c'est parti? Mieux vaut laisser un idéal, une spiritualité, un sens de vie à la postérité. Notre président Thomas Sankara a été sauvagement assassiné. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Ah, ok. Ouais. Mais aujourd'hui, son nom traverse toute la planète. Ça doit être un idéal pour nous. Et donc, si nous avons cet idéal-là, je suis sûr que nous pouvons aller très loin. Maintenant, ce que je vais vous demander, et que je ne cesse de demander, l'une des raisons pour lesquelles les précédentes fédérations ont aussi échoué, ce sont les égoïsmes nationaux. Mettons un terme à ces égoïsmes-là. Ça ne nous mène nulle part. Ya tokobetela osika bo lisolo oyo ezali penza molaité tobeti lisolo oyo pona plaisir te mais pona ko peine bino. Je sais que il y a des jeunes gens oyo bazoko silisa musala bazal na position de faiblesse parce que ba grand ba vieux be en Afrique en général particulièrement na Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola balingi kotika pouvoir te balingi kotika ba espace te pona ba jeune. Alors tant ba jeune ba osakela si ezopesa mbilinga d'ailleurs tout le monde va compagnie belé tout le monde a mikolo et comme avant bazo na compagnie il faut okota secte moko songolo il faut okota maison moko songolo ba jeune ba yebi makam o na oloba alors que mango ngani soki jeune azui musala moko songolo et c'est là qu'il faut kangana musala wana po musala wana peut-être la tremplin na ye pour na gagner vie na ye na pain muke o ya zwa kawana. Le corps de ces jeunes hommes yaya epesi pasi ya kosakanate moi na mobali oyo ya 28 ans akufi à l'âge de fleurs akufi ndengenini. Il y avait un papa moko asa homme d'affaires asa na mbongo ebele papa wana mbongo ebele ya kosakanate. Alors, cette histoire nous a été rencontrée par quelqu'un au Azabongo, au Cameroun. Ça s'est passé au Cameroun. Papa Fiston,
encore cette histoire pour tous nos frères africains. Pour voyez, parce que l'Afrique noire évolue presque n'engimoko. C'est pourquoi d'ailleurs je vous avais dit ici, ce n'est pas seulement les Congolais de Kinshasa, Brazzaville ou Angola, c'est tout le monde parce que c'est tout le monde qui nous suit. L'histoire que nous rencontrons ici, ça vient du Cameroun. Voilà, ce vieux papa là avait beaucoup d'argent, il a mbongo, il a bana mikolo pour moi ça colle déjà. Moi si à papa oh il va aller en France, là-bas on va faire en France. Alors bana na mama bayaka na Cameroun, na Yaoundé ceux qui ba yé ba ko sala moi 3 mois ba zongi na bango. Ce qui fait que papa wana ça na mbongo belé azaka lupangu ya yemoko na kata lupangu ya papa wana ba neveu na ba fanda kawana ba cousin na ye azomba de la famille ya mibali ba fanda kawana. Alors ce jeune garçon là, ce jeune homme là, il y a 28 ans, il était au sein universitaire, il y a la comptabilité, papa a appris ça qui est à côté de la collation à mon défense naie, il a kitoko a joué dans Moussala pendant 3 ans. À Bandaki Moussala, ça fait 3 ans, ça fait 2000 combien 2021, voilà. En 2021, 3 ans. À Salaka Moussala, très bien. Il était comme comptable, il y a papa. Oh, il y a jeune, l'andanga est très bien partagé sur le Ekosungayo. À Foutaka, il peut très bien. À Salaka, très bien parce qu'il y a. Makamia banque, finance, garçon à ce qui parle très bien. Qu'on dispatche même bon, il faut qu'il y ait en Europe. Nyon surtout lui s'occupe de ça très bien. Alors, na katianda kouana, tout le monde cousin, neveu, il y a patron, il y a fanda kawane koso, yepe, pesa et chambre moko wana chambre donc et ça comme bureau, na katianda kouana garçon à 28 ans. Alors, la kata bureau wana ezape na mambe tu morso musa elegi akoki na ekola la wana mais garçon wana ala la kana wana te azongo kana ndako no bango baza yena ba parents na yena na grand frère na yena petite sœur ba misa to no ba parents na bango ye akoma lokola likunzi ya famille asala comme ça la papa très bien au fil du temps soki asisi musa na ba 16h akenda kana ndako po etika koleka la sima ayeba kati. Il y avait un jour, net lelo, lobby, il fallait que ça va compte moko, moi audit, il y a misane, les gars qui vont bon fois qu'il est dans la banque. Alors il devait avoir un document, oh il y a qui peut à partir de document on est fait landa, dépense ndenge salamaki. Tango abimi déjà accueilli. Parce que à ça le coup la fin d'akawana no ba cousin wana ba neveu il y a patron na yebango. Abimaki abosani. Tant la commune en Zela, il se réalisait qu'à bossa des documents, à ça, 20 à 30 minutes. Il a préféré rentrer dans la zone parce que la sécurité de la porte, il y a à ça la kawana. Alors, pendant qu'il y a zongi, dans la zongi, à côté de la kembala moko, na bureau na bango, et ça qui est na cuisine. Na cuisine. Tant que donc, avant côté de la chambre, avant côté de la chambre, donc automatiquement, Miss Noyo est bête dans la cuisine. Tant que comme il peut mettre dans le bureau, Miss notre bête dans la cuisine, qu'est-ce que lui la vie a moni patron naïe papa wana en pleine action na neveu naïe. Donc moi na mi bail na ba na mi bail. Tant que tel ndengo wana donc lui il s'est dit bon, moi c'est pas un problème. Et talinga été ngala comme ça na ngai. À côté naïe pe Azu document wana abimi sans rien dire alors nous on peut le monter à kenaye avant même ça et comment qui a moko parce que moni na sengi bino ye atama mbongo batina bana mbongo na poto batema mama mbongo na poto ye mutale ko sala mo dépense alors maman moi si à papa wana akoma ki na ba jalousie mais comment est-ce que moi na musala yatina la mbongo koso pour la sala mbala nga fa le comme ba jalousie mais il s'occupe pas de tout ça il disait ça même à son frère mais baso ko linganga été mon ndenge patron linganga ye boko moi j'ai pas de problème moi odo so moi ils sali sabiso to futa ndako et puis tromper un jour tangu na ko telemanga moko je pourrais créer mon propre entreprise. Hélas, tangu amoni patron na ndengo wana na neveu na ye aloba ke lobo monde. Tanga ye lobi musala. Tanga ye musala amoni kaka attitude ya patron échanger. Alors pour na ye patron, abana c'est la patron en fait patron abana c'est la ye atuna ye toi changer attitude rien. Ye taika intact à changer qui ta comportement te kaka ndenga zalaka ndenge azalaki. Patron, si le PCP mon tout soit, il s'est demandé peut-être est-ce à mon akibiso, toi à mon akita, il n'a rien demandé. Vous voyez, bah toi,
ce que mon ndenge traka butaka ko linga garçon na makasi mbala moko a changer esprit akomi kanda kana garçon wana akomi kanda na garçon wana tina niveau oyo aye ko yebisa garçon wana na yebi ki omonaki makambo oyo monaki wa eza business na ngai etaliote alors ndenge pe etaliote koloba pe tina kotika ndenge wate ndenge si omoni yo il faut kaka olala pe na ngai pona okoma mutu ya secte oyo. Rappelle-toi, ce qui ont la libération n'a commandé ça au grade. On nous a dit n'a consommé leur mutuka. On a beaucoup plus d'avantages que aux alentours parce qu'elle n'a pas de choix. D'ailleurs, monde allélo et ça dit n'engona. Yo kanesi ba jeune garçon belé. Au cas où, à ça parce qu'il y a patron tel. Yemudou, ben y a simile à pasteur un tel Bible. Y a ça la raboué. Au moins là-bas, ça mi bali mais moi c'est un mobile. Est-ce que commis ils sont là ils font la raboué belé. Ba maman ba papa tout est à cabane surtout subi moi na sisi classe sika azala difficulté pour na kozo emploi papa moko akeko zwa o ak interview na bureau ya chef moko boy benda ka bango matoyi ba kota kana niveau ba secteur te pour ça bilinga jeune homme wana aboya tout fait parce que bazaki chrétien aboya ko céder tanga boy ko céder alors patron si ko di ko pesa kanda abandi. Oui, monsieur qui patron linga souté a copié au musala sala boy tant que ça wala ça temps normal mais à mon lokola ozomuna do azolukela ba makambo ebele pour la kaka boyo kanati alors ça n'a été de trop ti et comment niveau patron emo ka zimbongo na valeur je crois il y a $1500 ce que ça là qu'on a encore ce qui peut nino on ne sait pas abengi ba policier que non yé parce que comment mbongo bungi 1500 de yé foyer ba mbongo wana bino patron ngala zimbongo wana te na yé marmambo wana non yo muto zuango patron wana abengeli ba policier ba mbila ba kanga jeune wana ya 28 ans ba kenda na na kacho degré ba beta jeune wana ya 28 ans kanda wana ce n'est pas parce que azoki mbongo na yé mais pour abona ki bango alobisi mutu mo te puis aboy ko s'adhérer na secte oya bango oya ba double sim est-ce que bokomi mwana na lisumu na yeka yango wana alors tout le bête qui est mingi tango grand frère na yema par baki kota na cacho mais moi je n'ai pas volé cet argent na yeba makambu ya mbongo ate mbongo tala ba dépasse boy nyonso tout normal ça fait 3 ans oyebi ke musala oyo yango to vivre nango est-ce que moi je peux le faire na sali yango te akoselenga. Tant à mon qui m'a béabino grand frère n'est peut-être tala les kamouboui a bêté les chicots grand frère naïe voilà ce que je vis l'autre fois n'a pas ça qui document bouton naïe n'a coûté patron n'a neve a bêté les chicots grand frère naïe peut-être yango et surtout aïe ça qui n'a pas ça n'a que non n'a il faut te m'appeler na joie de voir na secteur na pona na comme un moutou ah bah c'est la gamme grade à ce moment là moutou comme moi j'avais pas voulu yango no cependant et ça boy oh mais ça va 1500 ça va bon ndenga po yebisinga bo le kamute grand frère na tanga zongi famille se concerté ba luki moya ba kangisi $1500 ba ke ko luka patron ba yebisie oh patron voilà au kangisi ndeko na biso pour na soi-disant $1500 oyo ba dépense mais on n'a pas d'argent on n'a pas de moyens mais auto cotiser $1500 na yo yangoyo bimisa ndeko na biso oh non moi j'ai pas besoin de cet argent là. $1500 c'est quoi chez moi? C'est rien. Nini. Et c'est papa là ordonna qui va bêter sous garçon ma casse la prison. Tant que bêti, ça dit 4 jours qu'on est à frappe, il y a torture, makila et c'est coagulé na kati. Tant que ba ko bimisaye, ba kena un hôpital, tant que ba kena un hôpital. Avec déjà hémorragie interne, makila et c'est coagulaki, donc il peut s'imbilinga. Cet homme, ce jeune homme de 28 ans, il a succombé dans l'hôpital. Et puis c'est pas une histoire vraie, ça s'est passé au Cameroun. Na bêtise sur le haut pour na couper côté bas jeunes africains, c'est revenu Afrique noire mingi qui n'a rien d'engouana. Ce qui n'a pas été solo oyo et ça n'a pas beaucoup songolo yo soza congolais zo ngolo kola congolais oza malien zo ngolo malien oza brazzavillois zo ngolo kola brazzaville oza angolais oza burkinabé zo ngolo kola la peine ça se fait presque partout et surtout dans mikolo oyo bino bokanti ba jeune homme oyo bazo roulaka carrosse il y a ça enfant chéri petit mu confia ya pire vient moi ça na bureau yo kanti ba sala ngeni chocolat ndeni bango okomona double sim wana okomona makambo wana ndimela ngai exemple à suivre to beti solo oyo pona to penio ya content toi de ce que tu as soki
ba proposer yo okota ba maison wana pona ozala bien yeba ke sengo ya mukili ozaka éphémère. Est-ce que komi c'est que bien lisolo esuki nango awa ete ya bino hein autre ba quitter tolobi. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur émission Oyo yena assistante na ye Willy Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende qui était de l'autre côté à régie. Nous sommes sous la coordination, il y a Mamari Naombi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Yaya, yom doté la biso, so que ça ne sera pour ça, benga biso, so ko bengi biso, ozubiso te, yaya, tika audio, to ko beta liso na yo, kaka nengo lingito beta yango. So que tu as un combo, tu as un combo. So qui pour boy, tu as un combo te, tu as un combo te. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Désormais, pour la côté d'Ambongo na Congo, on a besoin de connaître l'agence la Western Union, la Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen à côté d'Ambongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, et ça dit bongo dans une ville, mais on a besoin de reconnaître kaka au bengi numéro de téléphone, on s'est dit transfert na téléphone na yo, malamo kon dekona yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Goma, Boma akozwa mbongo malamoko, on s'est na poto, on ngotena ndekona mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, au Mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeku agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likabute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basalimi balé okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali mo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ndeko Belinda asali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko lycée azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa, yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka lycée osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko ça partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko lycée ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko lycée bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona ko benga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comment on a mami sœur mami on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez un mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya osalika un peu ça pas mami et pas Lucien malaboko na Johannesburg awa ndeko na yo partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to bengi ndeko Judith bakosunga yo Feuve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent autre ba quitter tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo